Ma Mission TV, le miroir du monde. Ande kulikamba kokama sangwa tufinga lokola na mesi sangwa atari kwa mtu azate atari kwa mtu azate arepanda mwana tufi bwayo ebemba mama bwayo tufi bwayo nyama bisuba nini ya conseil les autres. Les blancs ils ont valorisé tout mundele na mbuma oka ezala toujours na sengo orange la banane les raisins l'ananas même mbuma congolais momboya manga sende manga mabele mazombo makala konki mundenge kipaka mbuma lipoto olesuka wana ekewa ngadia na likasu olesuka wana ekewa mama mundele avant alala alakarabana na français yore lakeni Christian t'as sommeil allez dormir je vais te voir demain matin tu vas aller à l'école si tu conduis tu fais 4 ta gueule abemani mwana yaka na Congo oyekelakela bamama kokima mama olishamba sundoli bana na salon ici ebaosomiselazosie kobeta te cheve boni alobi yebisa ezatali pembeni ya porte na bamiyibi okotya po mwana nie wana eza elakeli quelle éducation. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ubuti kutala reformation bakonza mbongo balubi infraction mutu asali yango bakusala nini bakupesa punition bandeko ndenge bakonzi balubaki bongo general aza kubima na nzela ata na kaka boye 3 minutes baza kuyiba balubi bon tokuti kuluba na tv infraction yo sali yango bakukangila yo yaka babiki kuyiba liboso mukonzi yo oyibi nini mukonzi nayibi kaka sardine ni balubi eza kombe misuni na kati oyo eza kaka 3 misuni ya pamba okusala 3 ans na prison merci mukonzi bazwi muyiba mibale yo oyibi nini mukonzi nga nayibi kaka mpuli eza kombe de wati oyo 100 wati okusala 100 ans na prison muyiba suka bandi kulela mukonzi na bandela kuyiba mukonzi nga na bandela kuyiba atuye yo obandela kuyiba yo ibi nini bayoka muyiba lubi mukonzi nga nayibisaki aloso na sasa sukali prison nanga mukatila nga na basako mbitone bekolo bamama butu nani taba mama ndele baseki bolimo bino bokowa bebisana kisasa bolimo na poto ekende mususu bolimo na poto ezwa sasa meso bolingo komi na kisasa ebebebi ebakomola bolimo pourri bon tala les États-Unis papa soka lingalala wala likola mbeto les États-Unis papa kutala mama alubi baby I love you oyoka mama zumsi I love you my baby balala te balali bafransa bakomisa bolingo lokola ya bango lokola banyama bawana nyonso tu balingaka babebisa owana so na France owana papa tali mama bolingo lokola banyama bi chérie tu sais que je t'aime hein oyoka mama bazumsi wow mon système chérie balali yaka na RDC bolingo komi ya Britannie papa balala bandi kufiotola mama oyoka mama do yo lala mabe atande upanzi dela pusana kuna nana lala oyoka mama yaza mudai na kufingelo na buto yo kuzwata idete papa lage bande ngai na cosité c'est les mensonges na cosité c'est les mensonges boyoka lisolo ya ntuka pesa nga mawa epesa nga mawa pasteur moko atei yoka pasteur peuple de Dieu ngandenge na sawa ata na mon union na kokima te Jésus est vivant ata na kuteli na nyoka le Dieu qui m'a appelé il est le lion de la tribu de Juda. Oh my God, comment je vais perdre des animaux? Oh Jésus ezala na moni ezala nguma mon Jésus est vivant. Jamba lalaka te akekutea na ma campagne kokota kaka sokota mbwa kataka sheni te akati sheni mbwa bali koya diacre abwaki misu awa soki na céléré mwasi na bana baorphelin diacre nzela na ye paster nzela na ye paster abatami na nsima mutuka azo intercédé au nom de Jésus onyama milimo oyo soki na céléré mwasi na bana baorphelin paster azokima yoka diacre mpe abali koyebisa ye papa paster banga nzambe utelali biso lobi ata omoni nyoka okukima te ata omoni nyoka okukima
kosala te kasi ndenge nini okimimbwa kasi ndenge nini yoka pashe yobebanga nzambe ntango ngai natangaki nkombo ya lion ntango natangaki nyoka eske yokaki ngai natangaki mbwa eske ngai natangaki mbwa osambelaka ntango natangi lion natangi banguma eske natangaki lion bandeko na ngai mawa pene oza pene ya pasi na maoza nini conseil nezopesa les blancs ils ont valorisé tout mundele na mbuma oka ezala toujours na esengo orange la banane les raisins l'ananas même mbuma congolais momboya manga sende manga mabele mazombo makala konki mundenge kipakapaka mbuma lipoto olesuka wana ekewa gardien de likaso olesuka wana ekewa mama ya mundele avant alala alakaka bana na français yokelakeli Christian, t'as sommé, allez dormir, je vais te voir demain matin. Tu vas aller à l'école. Si tu continues, tu fais 4 ta gueule. Abenani moi. Yara na Congo. Oye na kila ba maman kokima. Maman oli shamba sindoli bana na salon. Ici, et ben on se dit les comment t'attends je vais bonner à lobby. Et puis j'ai tali bene na pas sur la gamine. Oko tu as pas moi la nie. On est là qui est quelle éducation. Boingana kele po papa asukisha na imitation ya mingomo. Merci. Jela. Omonika na ndio libili kamba mama kulaka bana. Zosi koyo mwana na biso mwana ya mndele ya wita. Bon. Na mwana mndele ya mwana na biso wita. Bon. Mwana mndele kubomba mama na yeye. Bon. Na mwana na biso abomba mama te. Mwana ya mama mwana mndele la mkina tonga na mama na yeye. Ale la pela français. Je veux pas maman. Je veux pas. Maman continue à sima. Tu n'es pas en français. Qu'est-ce oui. Maman est là non je sais pas. Tu dis non je sais pas. Ma abombi maman na yeye na français. Soit tu comment na biso. Ale la maman mikato na intimidation. Opera tambona na tsomba mbatsu lelo. Opera lelo tambona na tsomba mbatsu. Mama yese sala kota na mchona bimi na peso. Mama koti na kati. Tuna nsigo. Mama abina zoma. Héritier. Ah. Mama abina zoma. Ana weka chumba. Broma la tu vas faire. En tout cas, quand on toque na nini? Na moshit. Conseil na kopesa. Lelo ba maboma na Congo presque en tout cas to ya bata maboma eza un peu likolo. S'il vous plaît nzamba sunga Congo. N'habitez boye mabe. Bata maboma bakomi partout. Yoka exemple. Liboma nyonso atambolaka observer ye azaka na démarche na ye. Mususu akotambola ozosala boye. Si. Collège. Voilà. C'est bazalaka jour Diogo. Liboma oyo etangi azalaka ba français te. Style ezalaka te. Yoka piton de merde qu'on a renfaré fait clap tout à quel monsieur. Obi noko yo atangaka nini. Liboma leki na boma nyonso na vie eza soda. Tovana na Goma l'époque général ya bele liboma. Sikoyo liboma grenade na lipeka. Uji mupanji mitraillette na kwa à l'église catholique. À côté agandi na eko boma. Beko barré. Nazoboma na ordre alphabétique. Maintenant les gens faut pas kufa na ordre alphabétique. Soki komone bana na A, o André, Onga Aminata, Onga Albert, Ekoufi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Azuka ba munduki na shangwe. Non. Shangwa kangi. Papa soda, boboto ezala na yo. Mwasi ezeze ezemela. Akimi na zeze zemela. Na shomo ya liwa ekofuna mase na ye. Tala ya be Albert yeyo. Papa Albert akangi akoshi yo. Ngai komona ngezali Zizi na Zumelo. Je suis Zizi na Zumelo. Bandeko nanga elonga libambe na maman Albertine. Moi na 8 ans c'est pas kosa. Papa moi c'est Zoro Zidane, moi c'est Zoro Zidane, moi c'est Zoro Zidane. Elonga libambe maman Albertine yeyo. Maman Albertine akangi yo. Albertine mama na yo. Abi abela komi Jojo ngando chumbela ngai. Longona za Albertine na ko. Na ko site c'est le maçon. Kaka merci de wo wuti kulo balikambo basango. Batu balibaka biso basala nzambe bafingaka te kuta basala nzambe bakoma kufinga sikoyo imagine to mutu azofinga nani sango bana bazobeta yaya tire ozakuka ndenge sango abandaki kubimisa mutu bale melonge nda malama kusango asimbi kikikiki mwana wana ye pasango limbisa ngai bande bulikambo kokamwa sango atufinga lokola na mesi sango atali boye mutu aza te atali boye mutu aza te arépondre mwana tufi bwayo ebemba mama bwayo tufi bwayo onyama bisuba nini
maboko mpona bino moko soki zokwema kaka lisolo sango baujana bana mabe conseil na kopesa na mutu nyonso azawa ata oza na mbongo te bokola mwana na yo na nzela yesu na ekole mwana akoma ujana te lobi tovandi na paroisse totala ujana ye bipende nyonso libanda alati ata soutien te c'est la honte, c'est vraiment la honte koya atelemi sango agangi yo ujana olingini nyamana ngai tala nipende niaya zipa yango bandeko ujana ekofinga sango tala olongi mabe oza vilain en tout cas sango azongisi sango atali ye iyo fininga ilongi mabe bongo ilairo tufibwayo papa lake yo imitaka mingongo lelo twana posa toyoka yo lelo ino ya lover yo kasikike kimbuta ex-gouverneur de la ville si ezaka bongo gouverneur sortant so abolimo te sortant tala longakati wana bayambi na cnl ezalaki na impact mpe idéologie oyo wapi balobi parti orange bazalaki na événement moko ya monene oyo babengisaki André Kimbuta yango tanke azalaki gouverneur na biso alobaki na micro na biso ya cnl na parti orange te oyoka ndenge André Kimbuta alobaki ezalaki na impact mpe idéologie oui ekeyo yango azwi bapapa bamama mbote na biso naoloba boye makambo eya makambo ya mboka nakosi tolobela mboka ata na uti ozala wana nalobela bino mabe na bino nde mpo bobosana noki nalobi topia baninga mosusu chansi basala ya bino te na nsima mpo bopona bino sikoyo omoneli ya papa André Kimbuta sikoyo soki pena ye oyimitaka mingongo ya bato imitele biso mungongo ya papa na biso Mobutu nene bomba naloba napanza ekelongonya mingi leka grand malade ozomona te pekisa wana mboka na ngai bon tokei sikoyo makambo nini papa Fati papa Etienne alobaki mpona papa Fati wana deja vie deja asakolaki eloko ya liboso na aéroport ntango akiti alinga koya balobi mokonzi pardon atali ye soda nalobi na yo tika nano nzoto eza nano makasi apusani alobi tout d'abord c'est que très important c'est que moi je vais te dire moi je sais bien que Félix c'est un combattant il va combattre pour le pays oyo na kulubana Félix lokola koti na bukonzi bana balia kitoko bana batanga kitoko nalobaka na ye le peuple d'abord abusa na peuple te bongo te nalambo bona ngai bon soki na yo imitaka batu bimisela imitele biso mungongo ya président sortant de la République papa Kabila Kabange président na biso tozalaki na ye liboso yoko sikoyo ye anabe mokonzi zaka basakana na mokonzi te fo olemo na biloko nati mokonzi abanda opesa bato mbote na gauche wana wakota papa beta wana wakota tala ye banda opesa bato mbote na gauche okomona tala pour l'indépendance longtemps couvé soka linga loba abongisaka veste okomona kosoli
ma très chère compatriote. Vraiment, je suis tout à fait content de vous voir. Bon, Bungonga la vie est sauvée. Personne ne sait Bungonga la vie est sauvée. Personne ne sait Bungonga la vie est sauvée. Bungonga est sauvé. Il est sauvé. Ça, c'est la doum. Donc, ça, c'est la doum. On a un petit problème. Ça, on a doum. Percussion. Vous avez la dernière fois. Bis et voilà la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye.
émission TV, le miroir du monde.